jusque là mboka ezo marché te mboka eza pena nenga yemoko déjà azoboma ngo alomi lobeki nena oboma mboka oyo nena boyi mboka oyo na bike nena boyi mboka oyo eloko ezo marché te na sepeli po mboka e marché te kaka ndenge moko alobiki na sepeli eloko ezo marché te ndenge ya bomi mboka yene mta boyi mboka mboka ezaki boye te esengaki ete ndenge akutaka ata dollar ezaki na 164 ou 65 à maintenir ata to mais comme na 20 na 200 boye te 10 dollars est comme na 20 000 volontaire wana. Il faut expliquer pourquoi Bloc Wanezo Mata. C'est celui le garant de la nation. Parce que tu as fait 3 ans à pouvoir. Donc tu as fait comme Boka, tu as Kabila, les pères, musée. Dans 3 ans, déjà, tu as déjà un changement, changement, mais à ça déjà le toque au décembre. 3e année, il a pouvoir. 500 millions et les bandes à Oteko à Kosala Wana. Tu as 500 millions, tu as 500 millions et belé. Tu as quand même Afrique du Sud. Parce que tu as 2e poumon dans le monde. Pays solution. Avant vous avez 500 millions. Monique na nyonso wana to mona ke biso Congo to gagner le côté basa wana pote ba distraire population. Ba do distraire biso population na ndenge moko okozwa idée tata mo. Voilà, merci. Bandirones vous avez branché na VIP Presse Congo TV online, chaîne na bien le coup, chaîne na Malonga. Chaîne où il crée la bino, tout est disposé la bino émission to béni la combo ya 100% vérité cachée. L'unique émission c'est la bino vérité, émission et la rabino information solo, émission et la rabino information au taux du jour, information et temps réel. Les lots de bino mon amboka Samuel Mandomba et le monnaie toujours bêta, les solos, toujours décortiquer les solos, actualités ali dominé. Le discours au chef de l'État Félix Tshisekedi à Salaki hier sur l'état de la nation devant les 2 chambres Oyo Mokonzamboka Lobelaki a pesaki discours sur l'état de la nation na hauteur Koloba a lobel ba point ebelé yango ba point o Mokonzamboka Lobaki tozomeka un peu ko analyser ko décortiquer na mona mboka Samuel Mandomba a pesa ba idée na e peto kabola ba idée na mitu notre retour dans selon discours Oyo Mokonzamboka Fachi Béton a salaki hier devant les 2 chambres. Mon amboka Samuel Mandomba Mbote. Mbote, monsieur le journaliste Christian Zeza, général de la presse. Bonne santé. Tes santé bien très bien. Car nous présenté comment on a Samuel Mandomba. Dans cette occasion, au téléphone micro na bino, tout sur la makambo, les gars qui mokolo lobby lundi le 13 décembre 2021 concernant le discours il y a état de la nation et à président de la République. Na raté na. Bon, to kota mbala moko na discours ya Mokonzamboka Fachi Béton, chef de l'État. Bon, président de la République a lobby que non concernant le voyage. Bolobara trop Mokonza sala ba voyage, Mokonza trop ba voyage. To moni lelo ba voyage et comme si biso na diplomatie moko très efficace, diplomatie très puissant au monde. Bon, d'ailleurs il faut d'abord qu'on ait un concept où ils allaient mon diplomatie. Parce que la diplomatie est la coopération avec l'intérêt. Le pays n'a pas intérêt. La diplomatie n'a pas intérêt dans le Congo. Il y a 118 voyages où il y a salé. Pourquoi on n'a pas bon? Tout le monde qui avant le dernier voyage, pour l'année avant le dernier voyage, il y a 500 000. Oyebi ezana ba mboka oyo ba participer même pas na nini wana na ba makambo bango yo ba kende ko sala libanda ya mboka mais bazu au-delà ba milliards mais biso ba 500 millions 500 millions. OK, biso zali pays solution au elobiye dans un pays solution il a fallu attendre ba 2 milliards de dollars pour na ko bunda ko lutter contre le chauffement climatique parce que tout un pays solution si réellement zali pays solution si réellement diplomatie na mboka na biso ezali malam. C'est beaucoup plus de 500 millions. Il faut toujours au-delà de milliards. Parce que dans les bisondés, tout ça là, le climat est dans la malam. La diplomatie, on est dans la diplomatie ratée. Parce que la diplomatie est mal négociée. Il y a pas de diplomatie, on a pas sens mort. Le coup, il y a un zémo à Betaka. Diplomatie, il y a du solo pour garder l'intérêt. Moi, je suis en bunda pour garder l'intérêt et pas moninga. Parce que biso intérêt il y a diplomatie qui ça libanda intérêt la biso na Congo et ni que porter ni na Congo et si quand on parle de diplomatie et ça déjà diplomatie moi il y a indicateur là déjà ko la kisake diplomatie malam ezate pour ça diplomatie malam ezalaki kaka na ndenge na oti ko lobela bi makambo ya 500 millions et libanda oti ko beta ko sala wana
tu as 500 millions, les 50 000 est belé. Tous les quand même Afrique du Sud. Parce que tu as le deuxième poumon dans le monde, après l'Amazonie. Parce que la diplomatie, on a une diplomatie. Diplomatie, c'est le côté dans le Congo. Les mieux phototiques, tout le monde a mususu. Kabila kutu asali ba bloc wana na 18 ans ya mandat, 18 ans année ya mandat na ye. Asali 20 voyages. Est-ce que Kabila a une diplomatie, avec na mutosala ba diplomatie te. Amona ka diplomatie avec les batona ba ya Libanda ba impérialiste, bazana pona ba intérêt ya mboka na bango. Bango bazo bunda pona bango. Ya ngomoni moi 4 ans pe ba relation ba Libanda pona ba futa te na Congo, abunda ki aseke Congo est indépendant sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Mais au moment où il est passé à la diplomatie ratée boye. Peut-être à Betty Libanda. Tu as 500 millions de diplomatie et Zamabe. Parce que la diplomatie est qui malam. Oui, la diplomatie est qui malam. Bazo Mabiso na Rwanda zo Mabiso. So diplomatie qui malam. Rwanda zo Mabiso. Président de place au Rwanda Rwanda na président rwandais Kagame. Ba solara nini. Ba pesa na ba plan pour te babo mamba congolais pour so diplomatie qui malam. Brazzaville awa. Ba ote ko menacer biso. Na Angola ba ote ko bengana biso. Mais président de l'Union africaine. Si na Angola ba bengana biso muto azokolo ko parler sur la diplomatie. Il y a des muto azo maintenir diplomatie na mboka mais na Rwanda. Be guerre fait si là. Na Angola ba ko bengana biso susté. Pays solution. Alors vous avez 500 millions te. Monique na nyonso wana to mona ke biso Congo to gagner le côté basa wana pote ba distraire population. Ba do distraire biso population na ndenge moko okozwa idée tata muke. Yango biso population il faut to tara makambo na ba misu misusu to tara na misu te ya mibale bo to na misu misusu te to ba no ko souffrir bana bango bando ka ko gérer biso. Diplomatie ya malamu exactement na diplomatie so sport diplomatie ya malamu il faut ezala il faut to aso ebi na France kuna pe. Président actuel en France, Macron, oui, qui a saboté le président de la République congolaise. Il a Sony. Diplomatie, on a diplomatie. On a diplomatie. On a humilié partout. C'est-à-dire, à ce la diplomatie, ils ont porté et l'autre côté. On a un indicateur que la diplomatie ne produit rien du tout. Ils ont produit rien du tout. Dans les pays voisins, même pays la diplomatie dans même pays wana bazoboma congolais ba ougandais bazokota awa bazoboma diplomatie mususu ako expliquer biso entrée ya ba militaire rwandais ougandais na mboka na sol congolais so tu bandiko to ndoko développement comme belé au mona ke batika makambo ya ba diplomatie toujours ba président ebelé o ba sali ba voyage Libanda ba impérialiste wana ba pesa mutu ata chance Congo chance te ba pesa biso Congo chance te to vanda biso na Congo to meka ko sola diplomatie ezate mon frère so diplomatie ezalaki mais guerre na Sicile so diplomatie ezalaki mais tunto yeba lo lenge nini pona nini Uganda awi ko kota na mabele congolais sans que Assemblée nationale peut yeba les sous vraiment on a avec nango yango wana concernant question na monsieur le journaliste. Concernant le discours du chef de l'État, Fachi Beton a lobby bien à reconnaître que non makambo ezo kende malamu te. Ce qui a lobby que makambo kende malamu a kosi. Ayebi que makambo ezo kende te le preuve na lobeli kamba courant izati na Congo, courant ma izati na Congo parce que Kinshasa eza Congo te. Congo c'est partout. À reconnaître bafaille wana parce que yo analyse ni osala yemo mukonzambo à reconnaître que non dans certains domaines mamboye fonctionner bien te. Bon, tu vois pas qu'il est sincère mais autre monde n'a pas Kabila tan dimé le moi Kabila zo promettre azo ndi ma défense mon côté eza ba diversion non eza ba diversion ko reconnaître ko mboka yo tambola parce que lo nyoko ça pour mboka tambola parce que tu as fait 3 ans à pouvoir toi tu ka chez ko mboka o to zo Kabila le père musée na 3 ans déjà tu sentras déjà un changement à Makassi mais ça déjà le toque au décembre 3e année n'a pouvoir le même discours que le pays va mal le même discours je sais que ceci ne va pas le même discours je sais que c'est ça c'est là mais nous peuple congolais en ont marre tu lignes sur le discours parce que tu as avalé tellement le discours trop
na minute comme na temps to vomir ba discours on to qui ba malamu ya ba konzi ba leki liboso. Le pays va mal, c'est toi les dirigeants, tu es les garants de la nation. C'est lui qui veille au bon fonctionnement de toutes les institutions. Tu as l'institution gouvernement, ils ont un président, ils ont un ministère et l'économie. Mais ça là appelle le ministère de l'économie. Tout n'a pourquoi marcher secteur et autant pour la bienté. Pour la population a souffrir même les hommes en été. C'est toi les garants de la nation. Ben ça, chaque titre il y a un ministère. Bah expliquer pourquoi et le réseau marché. Beaucoup ça la nine. Tout le monde que Kabila a quoi qu'on dit ma karaté que bindima ndima. Quand dit ma bon qu'on reconnaître bon ça ne suffit pas. Donc c'est dit to comme on ndimi na yé ah mboka yo tambola bien te biso pe reconnaître yo ki na so économie biso matoi. Tout ça na posa été à travailler parce que na 2 ans na pouvoir na content une année parce que 2022 oh année il faut pour élection oh mutino ça comme déranger comme alors luka lolenge on se positionner pour la élection 2023. Est-ce qu'on dit que politique ya malamu na mboka ko sala malisus ote pour mboka na ba résultat malamu à travailler le lenge azula qui pouvoir avec na programme. Mais ça m'étonnerait quand le président de la République reconnaître que mboka marché tandis que il nous avait présenté un programme où il a présenté qui 26 milliards de dollars où il faut mobiliser dans 5 ans. Alors l'école il faut attendre. Est-ce que Bissonde a présenté programme tout ton école? Est-ce que Bissonde bateau a présenté le programme donc tu mobiliser les 86 milliards? Papa on est le kuta mboka oyo ezana kita ebele. Tant déjà au comme la place wana pesa peuple congolais oyo bango basengi. Ils ont compris ça peuple congolais oyo basengi ozoya ko suko pleurnicher pas peuple wana makokini azana le peuple ne gère pas. Le peuple ne gère pas, c'est toi qui gères. Quand tu es dans la gestion, on ne pleurniche pas. Mais Mokonza Mboka pas l'élite, à cette sincérité. À l'élite qui non, bomoni, à ça franc, qui non seulement qui est dans les bons et amabi. Il y a le bibon à l'élite. Franchise, et ça lui perd le bip salaire na eux à combien? Salaire na eux non sur des francs. Il faut que ce soit salaire na eux à gagner combien? Bah voilà ça là écoutera combien? Peut-être que le président de la République a dans les francs. À la sincère. On te dit que ah président de la République a sincère. Au moins qu'il y a un rambon moukier pour amener ça à un peuple congolais pour peuple congolais à se retrouver. Yo peuple congolais yo président sincère franc. Aujourd'hui dit ma peuple na yo a souffrir dans le transport dans ma bengue ça là ma quartier na yo aujourd'hui ça 25 millions de dollars. Au sommet là juste 500 personnes bah jeep. Au sommet là 500 personnes bah jeep. Est-ce que excusez franchise est un sincérité est un on est sincérité té ado limali ngako aveugle biso miso to mona vérité té ba ko exception matoyi na ba ko exception makambo na matoyi na biso pote munoko na biso eloba eloko té on est to benga ngo ezali hypocrisie azali muta lokuta président ko loba bongo excusez-moi le terme le président adam muta lokuta aibisa biso so ezabina bosolo aibisa biso combien il est payé chaque fin du mois, combien coûte son salaire de déplacement, frais de déplacement, combien dans Moka haut. Tu vois que le président est sincère, le président reconnaît que le marché bien, tu vois, tu as tout le salaire. Mais jusqu'à présent, le président a s'enrichir, il y a la famille politique, il n'a pas de le salaire, il est intéressant dans le salaire. C'est intéressant dans Mboka. Le peuple d'abord a concentré sur l'activité telle Mboka qui est un salaire. Tout ouvrier mérite son salaire. On est reconnu même dans la Bible. Mais un président, quand tu ne reconnais pas salaire, c'est-à-dire au Vananine. Ça dépend de salaire. C'est-à-dire Azoïba. C'est-à-dire Azoïba. Pour ça, il y a salaire. On doit vivre un nengenin. Même la Bible dit que les gens sont reliés à la motokinaye. La motokinaye, c'est un peu de pam. C'est-à-dire que l'on se oyo asana mboka oyo mbongo wana ndi azoyiba yango ayebi salaire aisa so kombo aisa so salaire pourtant il est franc il veut a la volonté de gérer mboka oyo ce qui me donne la volonté wana ela ki samara na misala na ye okomona ke bisike oyo sengaki azwa ebele azwi mukie pote apesa chance na ba oyo bazwa mukie ete bakoma pe na même sourire lokola bana nyonso
jusque là mboka ezo marché te mboka eza pena nenga yemoko déjà azoboma ngo alomi lobeki nena oboma mboka oyo nena boyi mboka oyo na bike nena boyi mboka oyo eloko ezo marché te na sepeli po mboka e marché te kaka ndenge mo alobi ke na sepeli eloko ezo marché te ndenge ya bomi mboka yene mta boyi mboka mboka ezaki boye te esengaki ete ndenge akutaka ata dollar ezaki na 164 ou 65 à maintenir ata to mais comme na 20 na 200 boye te to 10 dollars comme na 20 000 volonté à moi. Il faut expliquer pourquoi Bloc les mata. C'est celui le garant de la nation. Franchise et si on a exaté sincérité, exaté exalinde autour benga exal le kuta pour te distraire peuple congolais. On est ba échappatoire ba diversion. Tout on a posa et loko wanate. Abi ça soit clair mboka et senga batu nini pour te mboka et marché to pesa e batu wana parce que nous avons aussi avec on était avec président Kabila awa. Président Kabila aloba yango azali na 15 personnes te. Yes que donc manquer combien de personnes topé ça yango pour te peuple congolais à se retrouver là même na 2023 au dokende peuple congolais à se retrouver. Assez abisa biso yango to pesa ba tuana. Parce que de lui-même tout le monde qui est na union sacrée na wana non no mo yokende zate excusez-moi. Et là, on va distraire la population. Tout tourner à rond. Bango ba kenda ba voyage na bango. Mon frère, a expliqué sur comment est-ce que conseiller na ya ko compter mbongo na ndako. Moi si na poto quelqu'un na poto, ba vena moi si na kata ndako likolo ya mbeto. Obi que moi ça doit compter mbongo ko kumisa mobile na ya mobile na ngai kongo futi biso bien. En tout cas, mbongo, est-ce que mbongo wana bazui wapi? Un conseiller président de la République. Conseiller na kata présidence. Na mwasi na kati ya mboka na kati ya mboka libanda ya poto bazumbo ba pandi na messe na mbetu bakomi ko compter mwasi ko to sala ba ko kumisa mboka mobile na ye ton limite que le président de la République a dans la volonté puis a dans la sincérité envers sa population et on to aussi dire que l'élection est au salon en 2023 to sanctionner à longwa atiki so place wana biso mon côté, en charge. D'ailleurs, le président de la République, Mouzé Laurent, il nous avait déjà dit qu'il faut tous en charge pays Nabiso. Merci. Oui, tu côté vraiment na mutuna et le place au Mukonzambo côté que le Blakino à promettre Batukino élection qu'aux sûr et certain na délai constitutionnel. Donc 2023 élection Zali. Donc Mukonzambo il est prêt pour affronter élection 2023, comment Bozolo Bagino, peuple a sanctionné au moment où il y a eu bilan les élites positifs et les négatifs à reconnaître certaines failles au total au début. Mais Mokonza Mboka a assuré que non, bien 2023 il y aura les élections dans ces pays. Analyse de Rosario, peu crédible. Donc on a dit que l'élection est expression et démocratie. L'expression de démocratie et puis ils allaient dans la constitution après 5 ans il faut organiser les élections. Là c'est normal. Tu organiser les élections na volonté na ye. Achama ko kito te même si tu na élection. Il faut que na élection. Azoko banga ba élection to sanctionner nengo to tunique motuna na to sanctionner. Et là yazo banga la ko to sanctionner yango moni ki ache monsieur Kadima en tête ya Seni a voté na cour constitutionnel motuna ye. Si réellement ayaba que yi azobanga te au travail malam erba bandeko na biso ya lamuka bandeko na société civile bazo senga démission ya lamuka et excusez-moi pour les termes bazo senga démission ya monsieur Edika Dima na en tête ya Seni il faut ça les muto bazo banga te automatiquement ça va comme bolingi tout ça obino bolingi mo sala Kadima yo vanda boye ngana bika na gagner ba élection na yebi ke ngai na peuple nazali aimer la population. N'importe qui te retient à la tête de Seni, il faut voter. Il faut ça, il faut réellement que Azali a mérité confiance au peuple congolais. Confiance au peuple congolais. Pourtant, il y a un malin peuple lingué. Achaka Dima Mpandi. Pourquoi Atika Dima, Adinamika Dima, Bojo Yamaka Dima dernièrement, on va sur le de éviter. Il y a une élection et qu'on a organisé le 2022, le 2023. Abongisi combien pour la Seni? Combien il y a pour te dire que l'élection est réellement sincère que l'élection est salama. A bon si combien la Seni 3 ans ya sali Seni azana combien na caisse na ye pour te abongisa maku parce que ma ponomi wana il y aura 1,5 milliard
atie déjà combien na kati ya kesi ya CENI pour te tout le monde que ba préparatif ya CENI ya élection yango déjà ebandi na tie autant na chiffre autant pour to ça élection en 2023 et le comment ezana noté pour vous dire que ben indicateur to là c'est déjà que hier azo banga maponami ko banga ne maponami to là c'est déjà comme maintenir ka di en tête ya CENI o azali membre ya parti politique ya IDPS à ça là qui on a Afrique du Sud et là c'est surtout que dans la possession ya maponamité a versé aucun rang na CENI pour te CENI a organisé l'élection en 2023 et là que là qui ça que azo banga maponami ezali lisusu dictature ya ba nomination na ninga osala autarcie to yango to bi que l'élection il faut ça mato sanctionner alongwa to tsa mutu oya bongi na mboka oyo ete a gérer mboka peuple congolais a se retrouver peuple congolais a mona ata sourire peuple congolais a souffrir peuple congolais a souffrir makasi to kolongola a organiser l'élection to kolongola attends pour organiser l'élection mais to faire organiser l'élection na makasi pote to longola to que to lembio monsieur citoyen monsieur Mokambi c'est là mon pandi to tcha mutu musu oya bongi sika wana apesa biso maponami oya bongi si pote peuple congolais a se retrouver na yoki pe eloko wana nga lobi na discours na ya lobby nga c'est na discours na ya lobby ya lobby makamba ba élection a biso déjà montant exact oya tché pote biso to na élection a lobby montant té mais to continue en 2022 2022 dans 3 semaines ou dans 2 semaines ils ont entamé 2022 par là nettoyer ba moyen au budget ba mobiliser pour l'élection 2023 parce que l'élection ils en a fin 2023 ils en a débuté tout le monde a même Ngoïmoulou a préparé l'élection dans 6 mois de temps ils en a nous pour mobiliser recettes pour l'élection ma ponami et ça les maka na mibeko nango elobi et dans mibeko eloba na élection esengaka aussi au suivre ce qui était élection et mibeko ya élection ya ma ponami elobi il faut pour te organiser l'élection malam et c'est un préparatif il faut banda dès l'année au côté na pouvoir et banda ko mboka ka moi le meilleur moké na caisse ya l'état montant moko bo na caisse ya l'état pour te ko lakisaka ce que yo organiser l'élection chaque mbula il faut ochaka le meilleur na caisse ya l'état il y a de 3 ans à 3 ans na pouvoir a-t-il déjà combien qu'est-ce qui prouve réellement qu'il y a besoin d'organiser l'élection? A-t-il combien? A-t-il l'autre côté? Parce qu'ils ont dit qu'ils ont un principe pour tes élections et ils ont organisé un délai constitutionnel. Il faut chaque année, vous êtes censé verser une somme chaque année, somme monétaire reconnue, il y a plus de 200 millions chaque année pour te organiser l'élection. A-t-il déjà combien? A-t-il déjà combien? A-t-il dans le côté? Donc c'est dire que nous organiser l'élection, mais il faut organiser l'élection dans ma case. Merci. Azala na posa organiser l'élection de comment mokonzi alobi bien que non élection kozala en 2023. Voilà, chers internautes, votre besoin d'habitude à travers le monde, tout ça toujours dans Vie et puis Presse Congo. Beaucoup nous toujours qu'on s'abonne massivement dans notre chaîne Vie et puis Presse Congo. Pena batonyo sur vos abonnés, merci beaucoup. Tous allez moi na mboka Samuel Mandomba, tous décortiquer discours Mokonzi Mboka, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je suis Mandomba, Hollandais discours Mokonzi Mboka dans l'ensemble, il y a des gens Mokonzi Mboka au courir derrière les temps, surtout que décortiquer Moko et que vous avez 4 heures du temps. Analyse au salo synthétiser le sur le discours hollandais qui Mokola hier sur l'état de la nation. Déjà, c'est un discours il est déjà vide, un discours vide. Na landa qui a la récitation moi oyo a mémoriser récitation alors koloba yango na devant bandeko bana baningane ya kelasi ezaki récitation na mona ki ko sala ina aye atangi asali récitation na ye babetele maboka ke ezaki nini mo ezaki pena vide na mona ki importance na yango te parce que équipe ko pleurnicher aye ko lela un président de la République ne pleure pas il se plaint pas mais il agit. Il a la biso peuple congolais, biso peuple de ça la nini, biso peuple congolais de Girambo Kate, Moké dans ma boko naye, Moké dans ma boko naye, Moké za l'union au kolo bake, pote le lomboka et tout maman, yende moto asimi mako qui on a nion sur ma boko naye. Et qui restation moko vide, ils a dit na impact mon côté, nandimi que lelo que IDPS a qui préparé pour abongsa moka o
ngai na kanisa ka lelo soki IDPS na pouvoir ezaka soki muta ngai ongana ndoka soki lelo IDPS na bokonzi mboka na biso ekokoma paradis tokozwa ba discours lisusu te ekozala nde ba acte eziki bango nde fo batunaka biso moni tosali bango nde fo moni ya biso moni toyesaka bino moko ifo ezalaki te lelo tomona toyoka ba discours ebele toyoki te ma ba discours ebele tokomi kase tokona na tant sujet kosala oyoka ba discours lelo IDPS na pouvoir il faut appeler peuple congolais nyonso peuple congolais asenga abundisi mboka o pendant 32 ans 37 ans lelo na pouvoir baza kosala stage bamona eloko kosala te mboka elekeli bango niveau ba discours oyo namoni ezali vide na nyonso nazomona ya malamu kuna koloba te mpona omapele ya kotia te na kati ya ba discours wana parce que discours ezali trop vide eza na eloko moko te tolandi yango pendant 1h15 minutes ya pamba ngai nazalaki apesa biso bilan na ye mais bilan na moi oyo nayoki wana ezali bilan te wana ezali nde kolela akosenga biso mpe to gérer mboka akosenga nde biso to gérer mboka asenga soki ye nde agérer mboka nzambe asunga biso koma 2023 tolongola ye na bokonzi totia motu oyo abongi na discours wana moniki nakoki koloba eloko moko te mpona mona eloko ya koloba pe te ezalaki nango eloko moko eza na eloko pe te na kati wana discours wana merci. Oui, merci cher internaute. Comme la souka de notre entretien, Bokining te décortiquer les Camboya. Discours ya Mokonza Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, Fatou Béton, Oyo Alobaki hier na Palais du Peuple devant les deux chambres, devant le Sénat, devant les députés nationaux, devant les membres du gouvernement, Boki Mokonza Mboka, c'est là qui discours sur l'état de la nation. Merci à Batonio sur qui branché Rolanda émission na biso 100% vérité cachée. Beaucoup toujours pour s'abonner massivement dans votre chaîne. Beaucoup toujours pour s'abonner. Merci à la diaspora sur Bozalina Allemagne, Bozalina États-Unis, Bozalina France, na Belgique, Bozalina Océanie, na Australie, na Nouvelle-Zélande, na île de Samoa, Bilonio sur Bozalina Bouton, na Tonga, na Micronésie, à travers le monde, Bolandara Bisso, na VIP Presse Congo TV Online, Bozali partout, na Brazzaville, na Gabon, na Tunisie, Algérie, Égypte. Bon, on est toujours qu'on s'abonne massivement. Vraiment, remerciement à Bobo Semlov, Kolo Bolingo, Mutabolingo Belé. Merci à sur qui branché, Jonathan Ouin dans la régie, sans oublier Dieu, le prophète Melek. La suite au prochain numéro. Toujours.